Zali Kolongola, le peuple Oyo, Mama Ana na miso, na basali na Nzambe, na miso, na baboti, maloba Oyo balobaki ete ngai Ana, na ndiyambi mpe na ndimi yo papa Andre lokola mobali na ngai. Kolinga yo na ntango na esengo, soko pe na ntango na pasi kino liwa ekokabola biso. Lelo Mama Ana azali solo na maloba oyo na monoko, pe maloba oyo ezali sembo oye na miso na biso nyonso. Libala oyo ezalisaki papa Andre na Mama Ana esili kokwea, yango nde liloba na Nzambe oyo ekoki kokabola libala bobele kufa. Et maman atikali veuve. Est-ce que vous mettez la table et ma beauté dans le moment où
baza bakambola bino tokutani elongi. Nanamela nani, nanamela Yesu po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani ye, nanamela nani ye, nanamela Yesu azali bolingo. Nanamela nani ye, nanamela nani ye, nanamela Yesu azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi. Levez-nous s'il vous plaît. Levez-nous pour accueillir le père de Papa André.
Assez, s'il vous plaît, merci. Votre attention. De rendre les hommages derniers à notre papa, André Walungisa, qui a tiré sa révérence le 3 avril dernier. Et au nom de la famille Walungisa et au mien propre, nous vous remercions tous. Le dépôt des gerbes de fleurs, c'est ainsi que j'invite toute délégation qui dispose d'une gerbe de fleurs de venir s'enregistrer auprès de moi. Il y a quelqu'un qui va le faire afin de vous programmer lors du passage pour le recueillement. Et ensuite, il y aura un mot de la famille. Voilà. Je vais tout de suite inviter le révérend Roger Lukebila pour nous inviter à l'espace sacerdotal de notre intervention. S'il vous plaît, papa Roger Lukebila. Jean, chapitre 7. Kotanga verset na nsima na makambo oyo natalaki mpe namonaki ebele na bato oyo moto te akoki kotanga mokuya na bango na mabota nyonso na mikili nyonso na bikolo nyonso na minoko nyonso batelemi liboso na kiti na bokonzi na mwana na mpate alati bilamba na pembe mpe basimbi bitape na mbila na maboko na bango bangangi na mongoko makasi ete liko na nzambe na biso oyo afandi na kiti na bokonzi mpe na mwana na mpate banze nyonso batelemi epai na epai na kiti na bokonzi mpe na mikolo yango mpe bizali na bamoi yango bilei mpe bakwei babondeli bongo basanzoli na nkembo na mayele na matondi na lokumu na nguya na makasi mpo na nzambe na biso libela na ele bongo moko na mikolo alobi na ngai ete bazali banai ete bazali baoyo bauti na mokili monioko bazali kosokola bilamba na bango na makila na mwana mpate mpe bazali kosalela bango akozala lisusu na nzala te alali te po ete mwana na mpate asili kolongola bango lokumu ete esika ekomi biso ndenge nzoto na papa andre ekoti na kati na sanduku azali lisusu na nzala te azali na kolela lisusu te azali na malali lisusu te nzambe ye moko okanda elobi ete oyo azingaka nzambe baye kolongola mpisoli mai na miso akolela lisusu te akobela lisusu te akozala lisusu nzala te po ete likolo ye moko azwi ye likolo ye moko akamati ye likolo ye moko abondi nzambe alazuluku asepelaki kokamata mawombo na ye te nini tokoki koloba tika mpe malikimia kote nkolo ye nkolo mobombi na solo na kombo na kristo tobondeli bongo amen. Toyo fut le 5e d'une famille de 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles. Tous décédés. Papa André Walungisa est né le 5 juin 1942 à Komontenta, au Congo central. C'est originaire du secteur de Kulungongo, du territoire de Mbanzangongo, dans la province précitée, des ressortissants de Tumba Vata, et du parcours scolaire et secondaire
il se verra dans l'obligation de poursuivre ses études du parcours scolaire et secondaire. Il se verra dans l'obligation de poursuivre ses études à Kinshasa, précisément au collège Saint-Raphaël, où il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires. En 1969, il obtiendra avec un succès imposant le certificat du Centre de perfectionnement administratif ENDA en sigle, l'équivalent de l'actuelle École nationale d'administration ENA, en sigle toujours. Enfin, pendant son exercice professionnel, il finira avec grand succès sa formation de mise en niveau au travers de l'école de formation du personnel de l'ordre judiciaire, promotion 1984, décrochant ainsi un graduat en terminant avec regret deuxième de sa promotion. S'agissant des services rendus, il fut engagé à l'administration publique en août 1963 au grade de rédacteur. Placé à la disposition du ministère de la Justice, il exercera dans différents services selon l'ordre que voici. De 1963 à 1969, rédacteur au service des cultes. De 1976 à 1981, il sera affecté au service de... Il sera affecté au service judiciaire proprement dit. De 1981 à 2003, il sera affecté au parquet général près de la cour en tant que secrétaire de justice, autrement dit parquet général. En outre, ce médaillé d'argent du mérite civique de la chancellerie de l'Ordre national du Léopard, de 1981 à 2003, Papa André sera affecté au parquet général près de la Cour suprême de justice, autrement dit parquet général de la République, où il gravira des échelons de chef de division et de directeur. En outre, ce médaillé d'argent du mérite civique de la chancellerie de l'Ordre national du Léopard pour ancienneté de service au Conseil judiciaire depuis le 24 novembre 1979. Il a eu à assumer de très hautes fonctions tout en étant directeur au parquet général de la République, notamment promu secrétaire principal, dit Prinsec. Il va aussi exercer comme premier secrétaire à titre intérimaire. À ce titre, s'agissant de nominations ou grades acquis au cours de sa carrière, Papa André Walungisa, matriculé 112.211 de l'administration publique du Fou, il fut engagé au grade de rédacteur en 1963, nommé au grade de chef de bureau en 1974 sur ordonnance présidentielle numéro 308 du 5 décembre 1974. Nommé au grade de chef de division en 1983 sur ordonnance présidentielle numéro 83/177 du 22 septembre 1983. C'est pas tout. Il fut promis au grade de directeur en 1991 sur ordonnance présidentielle toujours numéro 91/247 du 7 décembre 1991. Enfin, il sera retraité au grade de secrétaire général sur décret numéro 074/2003 du 3 avril 2003. Cet illustre disparu laisse derrière lui 9 enfants, dont 6 garçons et 3 filles, et une veuve du nom de Anne Walungisa Tuzolana, tous en vie. Sans oublier les petits-fils et arrière-petits-fils. On ne le dira jamais assez. Adieu, très cher Papa André Walungisa, pour un repos paisible et éternel à côté du Créateur, le tout en terre d'Ibou dans le Congo central. Vraiment à titre posthume, nous devons observer un grand respect. André Walungisa, mon pépé bien-aimé, nous les enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants établis, que gardons à jamais dans nos souvenirs, dans nos cœurs sur les terrains glacés. Réponse paisible et éternelle à côté du Tout-Puissant. Exceptionnel et bourré de talents, une bibliothèque brûlée ayant marqué l'humanité. Pépé André Walungisa, un homme de principe et dur de caractère, gentil pour les amis et connaissances, dur tant pour l'éducation des enfants que pour les observations des normes professionnelles. Homme discret, simple, effacé, et plus de sens de responsabilité. Amoureux de culture, dans son vaste répertoire. Ce villageois de Toumba est devenu Kalaka, le premier rang des citadins conservateurs. Quelques réflexions illuminées par notre regretté Pépé André Walungisa. On est homme dans la mesure où l'on est affranchi de la manière de penser et d'agir de l'entourage. On est soi dans la proportion où l'on règle sa vie sur des principes de personnel. Que dire de plus? Nous avons beaucoup appris de vous, grand homme de culture. Une journée, 2, 3, 4 ans, nous ne suffiserons pas pour restituer ce que vous nous avez communiqué. Merci Tonton Junior pour le peu de culture hérité de Pépé. Adieu très cher Pépé André Walungisa. Nous ne cesserons de dépenser dans nos cœurs. Que ton âme repose en paix, très cher grand-père. Merci Maman Grace pour ce poème funéraire très touchant. Et nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre programme. Il nous reste 20 minutes. Nous allons maintenant passer au dépôt des gerbes de fleurs. Aloni yango eloko na motiya oyo ekoki na biso kosala mpe na ntongo oyo ezali likambo na libala oyo ezalaki kati na bato mibale papa André na mama Anne. Mpe libala ezali ntango bato nyonso mibale mwasi mpe mobali bazali na bomoi. Libala mpe esili moto oyo akotika na bomoi akotikala soki veuve soko veuve. Boye ona lelo ezali kolongola lopete oyo mama Ana na miso na basali na Nzambe na miso na baboti maloba oyo balobaki ete ngai Ana na ndiyambi mpe na ndimi yo papa André lokola mobali na ngai akolinga yo na ntango na esengo soko mpe na ntango na pasi tino liwa ekokabola biso. Lelo mama Ana azali solo na maloba oyo na monoko mpe maloba oyo ezali sembo oye na miso na biso nyonso. Libala oyo ezalisaki papa André na mama Ana esili kokweya yango nde liloba na Nzambe
oyo ekoki kokabola libala ebele kufa. Et maman atikali veuve. Tolingi kotika ye kati na maboko na Nzambe. Mutu moko te, ntango moko te, ete mama akoka kolota ndoto lokola papa Andre azalaki nanu na bomoi. Bongo tolingi koloba yango ete nkolo mobateli malamu ye Nzambe azali nde mobali na ye akobatela ye butu mpe moi. Yango nde elaka na biso. Totondi oyo yawe Nzambe yo oyo ozali malamu. Tosepelaki kobianga kati na yo moombo na yo papa Andre nkolo bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema manamela manamela Yesu kwasali bolingo manamela manamela Yesu kwasali bolingo bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na ntango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e, manamela nani e, manamela Yesu kwasali bolingo. Ata okomi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezangaka te oho, baboya nkolo basuka pie, yolilitango, kasi oya yambi nkolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na ntango ya moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu, poso na ngai namela na ngai yo. Manamela nani ye, manamela nani. Mai nyonso eza mai te, yakomela. Solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu.
na makambo yango lobi ekozonga na melidamba na bosana bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema Manamela Yesu kwazali bolingo Manamela nanie Manamela Yesu kwazali bolingo Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema Bolingo lokola maya pio na tangwa moi Le dernier jour. Merci beaucoup pour la parole. Nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup à vous dire compte tenu de la grandeur du problème que nous avons en famille. Vous comprenez vous-même que c'est la mort qui vient encore de frapper notre chère famille. Nous ne pouvons pas beaucoup parler. Seulement, nous vous disons ceci, que tous ceux qui nous ont aidés et soutenus moralement, matériellement, financièrement et même spirituellement, nous leur disons merci. Merci du fond de notre cœur. Vous tous ici réunis en ce lieu pour venir vous joindre à notre malheur, pour venir compatir à notre malheur. Nous n'avons pas quelque chose à vous donner de plus si ce n'est pas le merci. Le merci qui vient du fond de notre cœur. Donc nous vous remercions tous ici. Alors, le 1er juillet 1966. Nous savons que beaucoup qui ont abandonné leurs activités journalières pour venir ici. Major, alors que Christian est major, le 1er juillet 1969. Donc, lieutenant-colonel. Les grands jours de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif. Je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkoloe, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mona baso bakondimela, ye masiya e. Ata komi na suka melankolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya koloba suka pie yalilitango kasi oyo ayambi kolo momo ya seko mayapio natango moi sokomeli olemba nzoto te o ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te
komela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema mainanga tikana mela Yesu Yesu neliziba maya bongo tikana mela Yesu bolingo ekitisanga motema ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya Yesu maya malili mai nanga tikana mela Yesu molimo mosantu yango nde mai tikana mela Yesu soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga nameli nyamba na bosana bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema manamela Yesu kwazali bolingo manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya manamela Yesu kwazali bolingo ata okomi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te baboya nkolo basuka pie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo pomo ya seko bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana